Salut, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ngapi naza bien par la grâce de Dieu. ¿Qué tal? A todos. ¿Qué tal? Gracias a todos. Que Dios os bendiga mucho, mucho. Voilà, merci. Nzamba pambola bino. Makasi, merci na ba commentaire, merci na ba abonné na biso. Vous êtes vraiment super. Que Dieu vous bénisse. Alors, Lilo, toujours partagez-moi. Si je m'ouvre mon pied, nous tout partager. Alors, tout prier, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Parlez-nous à travers ta parole, cher Saint-Esprit de Dieu. Je remets tout pensée captif à l'obéissance de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Voilà. Toujours partager. Moi, t'es mon pied. T'aimes le plus, est-ce qu'il est chrétien à cause de la paix, camarade et païen? T'aimes le plus, ou si je n'ai plus en moi. Chrétien à cause de camarade et païen. Chrétien à cause de la camarade à païen, n'a évité tout à l'heure. Ah ouais, ben si biso, na 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, apôtre Paul Azoloba, rappelez ça va chrétien conseil, alors oui que relation mon côté est entre ténèbres et la lumière. Sur le temps, il y a 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Avant de Paul Alobi, relation mon côté est entre croyants et non-croyants. Croyants, azam oyo chrétien ou anzimeli Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur nae. Non-croyants, azam oyo anzimeli Jésus-Christ était ou aboyi konzimela Jésus-Christ. Donc, apôtre Paul aye alobi na biso relation exacte entre croyants et non-croyants. Donc, c'est ça. Et puis, aye si biso du sous-sous, apôtre Paul alobi du sous. Apôtre Paul aye si biso du sous-sous, alobi relation mon exacte entre lumière et ténèbres. C'est-à-dire pour dire que relation to qui camarade exacte entre chrétiens ou croyants et non-croyants. Pas pour ça qui camarade dit. Parce que croyant azamuto croire en Jésus-Christ, to peut être chrétien azamuto anzimili Jésus-Christ ou accepter Christ na vie comme Seigneur et Sauveur ya vie naï. Alors non-croyant, azamuto azo croire en Jésus, azamuto accepter Jésus-Christ, azamuto azo tambola selon la chair. Mais chrétien to croyant, azamuto azo tambola selon l'esprit. Donc ils ont pas si bazala na ki camarade. Ils ont pas parce que lumière na ténèbres cause la na relation te. Muto aza non-croyant, to pe païen, azamuto azo tambola na ténèbres. Muto aza croyant, topé chrétien, azamuto zo tambola na lumière. Donc bakozala na relation te et na ki camarade te, bakosa la camarade te. Topé bakosa na relation te en tant que ba camarade. Donc bakosa na bon ba connaissance. Bakosa la connaissance. Ah wa, bakosa na connaissance, bako ko koza na bonne relation en tant que ba na connaissance, koza na bonne relation normale, simple, en tant que topé ba voisin, ba voisine, topé collègue à musala, aza païen, beaucoup na bino na connaissance na ye, beaucoup sur la cause la relation na bino exact ya ki camarade te mizar ba osaka na connaissance oyebiye, à cause na problème osungiye, osolola na ye bien, okoki ko juger te ko condamner te. Mais koloba ke kozala vraiment ki camarade simbate parce que vous avez vision mon côté. Yo chrétien, vous avez une vision beaucoup plus exacte que vous gagnez un peu na Jésus-Christ parce que eza mission a tiké libiso yangoana. Et puis ozawana objectif na yo exact que okota lola ozala un jour eskamona Yesu Masia. Mais muto aza païen azana vision onate azapi na objectif onate. Ye vision exact beaucoup plus terrestre. Makamne azamuto s'attacher na makamokili oyo. Donc vision eza beaucoup mingi azo se baser na makambo etali ba désir de la chair. Donc et aussi mate ki camarade na parce que Bible ici biso nzamba lobi que mutu oyo aza ami à monde aza ennemi à nzambe. Donc c'est ça. Sikoyo tangu yo siko oke osala ki camarade na mutu aza ami à monde. Beaucoup ba camarade yeba d'office yo be chrétien comme ennemi à nzambe. Donc, qui camarade doit esimbate et zalate. Loba vous avez na connaissance, vous avez connaissance na yo, mais camarade esimbate parce que quand vous avez connaissance na camarade est différent. Camarade aza mutu oyo
oyo yo oza ko se confier na ye oyo ozo yebisi ba secret na yo bozo partager ba secret donc ayebi yo bien hein omemaka ye na ndako na yo ayebi akota même ti na chambre na yo ayebi yo très bien opendo bombelaki eloko te bozo partager vie na bino ensemble ye wana camarade. Mais connaissance aza muto boyebani ka likolo okomemi na ndako na yo te tout comme peut komema mais akoko yeba penza vie na yo te okoyebisa ba secret na yo te akoza mbu opesa na mbote nini esuki ka bongo wana eza connaissance. Mais boza ba camarade te mais camarade aza muto ayebi yo o penza bo partager na vie yo ay famille na mino pe yebani. Donc c'est ça wana eza camarade. Alors yo chrétien ko za camarade apayen te parce que boza vision monte beaucoup ko za ba camarade te beaucoup za na penza na intimité on a te vous partager vie parce que boza vision monte poye a memelo masolo o etali mingi maramokili o etali mingi nzoto la chair o etali mingi masolo ka o ezaka ya makambuka ya mokili moni yo siko oza muto ebinzambe yo o ma parole de Dieu o moni ke esimba te parce que tant yo ba noter yaye a ba no comprendre tant mona kana ça va aventure pour tant boza ba camarade bon ça ba blague bon no seka kusakana bon no seka et ça la passe sur côté ayoka a mona kana ça c'est ba blague mais tant boza no ka ba connaissance simple boyebani sur côté yaye a ozwa vraiment avec considération parce que boza na ni ba blague te. Donc c'est ça. Et ça, vraiment, très dangereux, il y a chrétien, il y a camarade, il y a païen. Pour, il y a pas si pour vie chrétienne, et avancer. So, ça, camarade, il y a païen. Et il y a qui camarade, il y a obstacle pour la marche na yo, na Christ. Il y a obstacle. Donc, il y a un moment où vous préparez pour prier, camarade, non, non, mon abîme, o abando beto ba masolo ti mona RK o priete RSili o ka bo sambelité ali tango kende ko mo regretter na nga prière le kika bo liko masolo ti e bando sala bongo mo konzima no bando ko kita vie de prière e bando kita ko mo koma lili spirituellement ti suka na ngo mona pour o poi o pengwe ya mo ba tumusu azaka lelo apengwe le ba telemi lelo apengwe le ba telemi eza entourage na ye azana ba païen autour na ye o ezo sala ke bazo masolo bazo memele ezo nourrir esprit na ye te. Donc esprit na ye ezo lia biloko o esengeli te yango mona païen chrétien na ndokwe yango là c'est très important chrétien azana ba camarade baza ba chrétien pourtant bon okuta bon partager parole de Dieu bon doit méditation pour prier au moins esprit na yo et ko kola vie chrétienne et ko avancer parce que molimo no ezolia biloko oyo esengeli. Alors chrétien à cause de la camarade ya païen te beaucoup za na connaissance ya païen boza ba connaissance hein mais qui camarade te parce que c'est très dangereux pour la vie chrétienne. Ton but est que tu condamnes les païens, tu critiques bango non. Et ça bon, et ça normal parce que vous avez vision mon côté. Vous avez vision mon côté. Puis le lobby, ce n'est apôtre Paul le lobby, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc chrétien azam muto azotambu sa vie na mon côté. Et c'est ce que Jésus-Christ muto azotambu sa ye. Autre fois qui païen au bon motema au ju décision qui est autant sa vie no yo mokote Yesu nda otambu sayo na moment no tambola yo mokote otambola selon l'esprit. Et ça sur mto vivre te ça Jésus Christ nda vivre katina. Mais païen azotambola selon l'esprit mais otambola selon la chair. Et ça ye mokonde azo vivre ye moko donc eza nzoto nde ezotambu saye. Donc ki camarade wana esimba atamukolo mokote. Yango apôtre Paul a ici à l'oubli que relation entre ténèbres et lumière, relation entre infidèle et fidèle. Fidèle à Zamuto et Yambi Yesu Christ accepté à Kanamia Yesu a pesi Yesu atam sa vie. Infidèle à Zamuto a beaucoup tambo na Yesu. O a ligno tambola yemoko. Donc ils en a pas si pour na relation wana et ils en a vraiment qui camarade ils en a vraiment na kati wana. Voilà. Alors et l'oro nini oyo et seigneur na biso to sala. Alors, et seigneur na biso to sala bien na ba païen. To juger bango te to condamner bango te. To sala bien na ba païen na relation na biso na bango en tant que connaissance simple, to sala koto yebali na bango à cause de voisin na voisine parce que eza
impossible au vivre yo moko sans que païen azalana parce que toza mokilo toza ka biso mote ba chrétien toza na ba païen. Donc essayer na yo ozala na comportement malamu parmi na kati ya ba païen. Essayer na yo ozala toujours bien na bango. Et c'est que olobaki non chrétien à cause de camarade ya païen te na olobisa païen o te ngana bon to kana te. Non, eza bon moté. Eza bon moté. Ah tozo lobelaki ki camarade parce que camarade aza mutu ozo partager na vie. O ayi makamna. Alors mutu o bozani vision monté beaucoup tambola nzela monté même Bible lobango batu mbale so ba yokante ba tambola nzela monté. Yebisanga yo za chrétien o tambola selon l'esprit. O anaza païen tambola selon la chair. Siko bozana vision mon côté boyokante bo tambola ndeni. Ceux qui ozu camarade ya modèle wana o aza païen au pengwisa yo. Au pengwa parce que andomemelo makambo eza le contraire na oyozo linga. Donc vie chrétienne on peut eza na danger. Et puis vie chrétienne est quoi avancer de temps on a camarade aza païen. Et seigneur on a camarade oyo aza chrétien pour vie chrétienne ayo et avancer parce que tant beaucoup te pour partager parole de Dieu. Mais au cause de la connaissance, il y a des païens, ils ont ma bête. Au cause de la beau terme, au cause de la voisin, voisin, au cause de la bien, vous avez connaissance, vous avez bien. Ils ont ma bête. Mais qui camarade, non. Et puis, tant vous avez la connaissance, na ba païen, il faut y avoir objectif, na connaissance, vous avez la païen, na priorité, ils ont des choses. Priorité, ils ont qui, tant vous avez la carte à ba païen, vous avez la connaissance na yo ba païen et Seigneur yo ba premièrement priorité c'est que o évangéliser bango o te ya bango parole de Dieu parce que nzamba za posa na bango et objectif na yo ezali que o gagner ba amwana. Pourquoi na bibongo peut-être o évangéliser o eza priorité na yo mais o gagner ba amwana te o évangéliser ba yo ki yo pe me ba bongo na bango te. Amon. Or, objectif est que vous gagnez votre âme. Donc, au côté de la bonité, yo tant aux autres yawana, avant que te yabango bonde la, nzambe o abongo le satumité ma a touché mité ma bango. Au côté de la bonité, tant aux ongs nanda bana ko prier ce ko pona ba parole oyote ya ki bango. À ce moment-là, Saint-Esprit en ça la travail na et ça la ke ba bongwani, to ba bongwana ba bon wana objectif na yo o atteindre et donc o atteindre objectif na yo donc o gagner bango objectif ne ko kisani. Donc c'est ça. Tant nzambe atio na kati pesi o ba païen baza ozana relation na ba païen ezate ke po beta masole zangitina non. Ezake nzambe atio wana po o évangéliser bango pe o gagner ba âme wana. Donc c'est très important ya koyeba objectif na yo na priorité na yo. Ezate ki yo koute na ba païen, oza na groupe na bango, oza na relation na ba païen, yo okomi no kobeta masole zangi tina, obosani ki oza mwana nzambe, obosani na Bible. Okomo wanga na même osambelaka, okomo kana na soni, ba komo rappelo, yo zara sœur, yo zara frère, okomi no kwa nani Pierre. Okomo wangana o ngai nazana frère te ngana ina makamote okomo critiquer même na ba chrétien na ba ndeko na ba sœur na ba frère na ya kati na molimo non eza bongo te on eza objectif na yo te on a pisa priorité na te priorité na eza o évangéliser bango objectif na eza o gagner ba âme wana ata ba bongwani sur les chanter yo banda ko intercéder pour na bango po ba bongwana parce que nzamba za na posa na bango. Donc c'est ça. Ceux qui ont des camarades à païen au côté a été parce que tant on a qu'à ce qui camaraderie et à la blague et à la carabozo c'est caraboza moi pas si camarade anzi ma camarade nae ata camarade au pe sa camarade ne conseil camarade ne a la passe ya konzi ma conseil amuninga po baza ba ami ba sala ba blague et ça moi passe. Au moins à tous autres ya a mona qui est tout ça la ba blague onzi ma oté. En tout cas po ebi ke ya tambola ni bien te mais aux camarade nae à tous autres on dit maté. Il y a moi qui camarade chrétien païen ezate. Bozande connaissance na yo. Tant on a connaissance, on a facilité au té parce que vous ça la blague té. Et ça que boyeba ni mbote connaissance non poko meme na ndako na oté. Tout comme on meme, tout comme on meme été. Moni, eza penda boza penda ayebi penda vie no makasité. Mais camarade ayebi yo o meme ka epi na ndako. Donc
chrétien na païen bakozana nde ba connaissance bakozana ki ba camarade te que camarade intime pendant non bakozana nde ba connaissance batna oya yebi mais ki connaissance wana ezate ke otika bomba tika la ba païen ezake ote ya bango parole de Dieu ba bongola mitema ba yamba Yesu bakoma pe ba nanzana na moment wana nde siko bokosala ki camarade na bino esala bien po bokomi vision moko. Maintenant, moi, on païen, et ça, moi, pas si pour vous, qui camarade, pour y a une vision, je pose une vision, net il est là, et ça, bande mingi, auto monde na mboka na biso kuna na Congo, en Afrique, et ça, ba passer dans un bébé, baza, ba connaissance na ba païen, surtout bato ba beta musique profane, mais au monde que bato bazo beta musique profane, on a bazo demeurer toujours aux zaka ba païen, aussi le temps baza ba camarade ba pasteur, et l'autre ko comme ça nga yango. Pourquoi? Parce que les pasteurs, ils ont fréquenté les païens, ils ont fréquenté les musiciens. On a tous les pasteurs, ils ont objectif, ils ont priorité, ils ont relation avec les païens. Or, Nzambe a permettre de nous avoir kati ya ba païen wana pour évangéliser bango pe bo gagner ba âme wana. Mais au moins mona Nzambe akutani na groupe wana oiza ya ba païen mona msu pasteur azana groupe wana ba musicien a te ya ta parole de Dieu te ni ko sambela te akompe le quoi païen. Et je banate que au pasteur to au moins Nzambe to frère a je banate. Au moins kotika na même ambiance kutu bango ba komo ko manipuler ndé kuna alomona pe bato na pe moyeba bongo exactement un sous wato kama au pasteur mbaya ata prière te au pasteur moderne ba otongo na kati montagne parce que oyiba priorité na ote oyiba objectif na ote na milieu oyoza yango na to la kisa identité na biso atanke bana nzambe nzamba sali occasion on se retrouver na milieu ba païen comme c'est moi ba camarade na yote ki intime beaucoup mo ça ba blague non. Zana bango la relation normale, relation simple, connaissance, peut profiter de la parole de Dieu pour gagner ba amoana. Pour ceux qui ont commis camarade na bango, au côté à bango te et comme très dangereux pour la vie chrétienne. Au moins aye em soso na temps oyo lingo prier, au moins na so boza ba camarade na païen, au moins aye au tala na moment wana akombeto wa masolo. Un réseau qui est moins bengani zate, moi c'était que ngana ngina prier à rebailler en recritiquer donc au cocaté aux obligés à vous aller solo en ici là tant vous allez solo ici là à prier réseau les cas au moins peut goûter côté au sambelité pour nini vous en a camarade à païen moyen au ça la autrement zate au moins le moment où yo tam so qui ko évangéliser to aucun d'église ya bimeli wana ki notika nga boy ki no sala beto ki no fete boy ki netika nga na bar boy ki tika nga na boîte boy moi boy zate pour ça camarade na yo il faut qu'il notika yi sikoyo koto pe église mo kende ezate koto to ko évangéliser mo kende ezate au mona konzima no bando ko kita vie chrétienne e comme malili moto wana ozana ngoti au mona ekufi po nini molimo no ezolia biloko malamu te to ozana batu o baza vraiment te o ozana batu o bakoki ko soutenir yo spirituellement te ozana bato baza ba païen o bozana ba vision moko te au moins konzima no ekita yango mwana nzambe foza na camarade baza ba chrétien po tant bon nous kutana bon nous partager parole de Dieu bon nous rebondela au moins ke konzima no ekomata vie chrétienne ekomata moto wani zakati no influence makasi parce que ozana bato oyo ya malamu o bazo soutenir yo bazo nourrir yo spirituellement donc c'est très important. Bible lobby, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tant que vous avez Jésus-Christ, makam nyo surtout yayo ekomi asika. Makam nyo so yakala ekei, nyo so yayo ekomi asika. Donc, tant on dit Yesu na entourage na yo, il faut changer na ba camarade. Ba camarade no ba koma batu o yo pe baza ba chrétien lokola yo o ba obanga nzambe. Pour na bonne marche na yo. Pour na bonne marche ya vie chrétienne na yo. Bato ozaki na ba camarade akala otiki bon ki camarade des Jesus te batika li ba connaissance ko kangina bango kanda te ko yina bango te po on ne sait pas nini onzamba sana bango lobi donc yo siko il faut comme ça ba connaissance ko zamo su ki camarade makasi te parce que ba contribuer rien à vie chrétienne ba contribuer l'autre donc ba connaissance et comme ko kuta na bino ezala seulement au te ya bango parole de Dieu au gagner ba âme wana. Donc, priorité, nous avons évangéliser bango, objectif, nous avons gagner ba âme.
ata oteyi bango babongwani te yo koregrete te osali oyo eza priorité na yo ovangelize nzambe déjà aza asepeli donc objectif eza soki oganye baame ande na nzela ya prière ntango ozongi obandi kointercede seigneur malobo na teyi bango touche mitema na bango babongola mitema se révélé kati na bango bayamba yo vi na bango échange ndenge ochange yanga omona ntango ozokuta ozoteya bango ozosala priorité na yo ntango ozobonda ozointercede osala ke objectif na yo o atteindre yango ntango Saint-Esprit soki akotouche mitema na bango babongwani o atteindre objectif na yo. Donc c'est ça bandeko na ngai to faire très attention to ki na sentiment te ke Yesu azaki camarade ya bapayen Yesu ande olia na bapublicain faut tozala na bapayen non kozala na bapayen eza mabe te mais yeba objectif no eza nini ntango ozoki ozala na bapayen priorité no eza nini ntango ozokangama na bango. Yesu ayebaki objectif na ye mpe ayebaki priorité na ye ntango ande okende pa bapayen ayebaki priorité na ye ndenge aye wana eza aevangelize baofanda na baprostitué na bavoleur na babrigand afin na bango eza te ke po epa koma voleur po epa koma brigand non eza po afin na bango alakisi bango na amour après sima aprêcher bango parole de Dieu a évangéliser ateyi bango donc asali priorité na ye après sima objectif na ye eza ke babongola mitema aganye baame wana atteindre objectif na ye mpe bato nyonso bazalaki na vie ya mabe wana ya bapublike wana bato ya bavie ya masumu bango nyonso bato wana babongola mitema oyo bango nyonso Yesu bande koke koteya bango la plupart bato babongola mitema eza bango moni batikala bapayen te eza te lokola oyo tomona lelo pasteur azokotoye bapayen bamusicien profane mais bazotikalaka bamusicien bazotikalaka na kati ya mabe wana bazokontinue kutu mabe ezo esusu makasi. Pourquoi? Parce que basali ya nzambe lelo to mpe bana nzambe lelo bazwi bapriorité na bango te na kati ya bapayen baoyeba mpe objectif na bango te na kati ya bapayen so nzambe azotia bino to biso na kati ya bapayen mpo to évangéliser bango mpe toganye baame wana mpo na royaume des cieux to faire avancer le royaume de Dieu. Donc c'est le royaume des cieux. Donc c'est ça bandeko toyeba priorité na biso mpe toyeba objectif na biso na kati ya bapayen mais tokoki kozala bacamarade na bango te aussi longtemps baza bapayen tozala na relation na bango en tant que baninga en tant que baconnaissance en tant que bandeko tozala na relation ya bien na bango tokolakisa bango bolingo ndenge Yesu ande kolakisa bango bolingo ntango ande okende pa bapayen mais eza te ke okomaka na vie moko na bango non eza ke oteya bango parole de Dieu babongola mitema na bango banzima Yesu après sima nango nde bokokoma bacamarade ntango babongoli motema na ye ayambi Yesu mpo mpe yo obatela mpe vie chrétienne na yo parce que eza très dangereux ya kozala camarade ya payen parce que boza vision moko te akopengwisa yo ou soki yo koganye ou soki ya ganye yo. Donc c'est ça okozala na relation na bango eza mabe te na ndenge ya connaissance mais qui camarade vende intime et simba te parce que ya oyela o makambo na ye yo omemele pe ya yo ya ndenge ya koteya ye mais ye pa omemelo ya ye ekosimba te ondozala toujours ba problème ba discussion ondozala ezala mwa passe. Donc yo chrétien ezala na camarade ba chrétien pour l'avancement de vie chrétienne na yo okozala na relation na bapayen na ndenge ya connaissance eza mabe te mais yeba priorité na yo mpe objectif na yo na kati ya bapayen oyo ozali na bango eza oteya bango parole de Dieu oevangéliser bango mpe oganye baame wana mpo na avancement ya royaume de Dieu. Donc c'est ça nzambe apambola bino nde tomonani mikolo ezoya s'abonner na se ya video eza bakomi abonner souscribir mais subscribe wana so naoloba bien osouscribir mpe osabone nzambe apambola bino nzambe abatela konzima na bino vraiment yo yamba Yesu te pesa Yesu bomoi na yo benga Yesu akota na vie na yo yebisa Yesu nalingi otambwisa nga limbisa mabe na nga na nzimi okufaki mpo na ngai ofutaki nyongo na ngai nyonso banda lelo nalingi soki otambwisa vie na nga moko te yo ya kokota na motema na nga koma Seigneur mpe sauveur na nga koma kombo na nga na livre de vie na yo après omona Yesu akota na bomoi na yo ya kokoma kombo na yo na livre de vie. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse to batela konzima na biso tala kaka mokili yango ekomi mindondo Yesu azozonga tozala toujours connecté na molimo santo osenga toujours Saint-Esprit orienté biso asonga biso. Donc que Dieu vous bénisse
nde tomonani mikolo oyo ezoya. Bye 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 bye. Nalingi bino mingi mingi mingi. Que Dieu vous bénisse. Ciao ciao ciao.